président banga kopesa makambo tokoki kozwa makambo quelque part po nana kisi ne makasi omoninga soki faut grouper vendre pena sans kisi rien sans kisi rien na ebiso vérité yo ça eloko ozana kisi te mais bon ça va non forcer c'était mais la monte chaque jour on a fait le bakara pour ni pour forcer succès maman ko ni bakata toka mama top muyo mwana mobali ndi ndenge nini président ndenge nini obundisa mama mikolo succès ça la ya portable ebele maman ko ni bakata toka mama top muyo mwana mobali ndi ndenge nini président ndenge nini obundisa mama mikolo et mama mikolo pe obundela mwana moke et comme singa succès ça la ya portable ebele moi pe ba les candidates va se justifier zati que ce que Zaki qui est la moi si na présent poudre on a dit que on a gagné kaka la bagarre on a gagné. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Aujourd'hui on est là pour vous avec l'artiste comédien Guy Ngombe qui est président du groupe Sans Stress International, qui est devant nous, qui vous a fait tellement de bien, merveilleusement de bien. Il est là, on est avec lui, avec quelques questions, il est là pour nous répondre. Ça sera un moment, donc abonnez-vous massivement. Ne vous limitez pas que de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification afin que vous pouvez être le premier personne à avoir de notifications. Bonjour Papa Guy. Bonjour à vous madame ou mademoiselle, je ne sais pas. Bonjour à tous les internautes. Émission est français, mbote na biso parce que tozuli boka malamu ya ko kutana bino au travers émission Oyo et Oyo nazo senga bino vous abonner massivement parce que je dirais avec tout mon cœur ma question Oyo à poser na répondre avec toute franchise et honnêteté pour vous permettre à cause d'informations sûres et sérieuses à ma personne. Merci beaucoup. Presse, bonne santé dans la période de confinement. Nous avons le président, nous avons ex-président parce que nous avons président une année kaka dans le groupe Sans Stress International. Deuxième année, nous avons président Moussoussou. En tout cas, nous avons un manager général du groupe Sans Stress International. Alors pour parler de la santé va bien malgré le confinement comme Yomoko Lobby. Mais la santé est malade, sauf que nous avons un bourdonnement à l'Uboumou. Et donc à part ça rien. Merci manager général il y a groupe Sans Stress International. Mais manager avant il y a au sala groupe Ozala qui président il y a une année passée Ozala qui n'a groupe au il y a 2 ans passés tout le monde qui a un groupe Sans Souci. Ozala acteur dans groupe Sans Souci. Qu'est-ce qui s'est fait prise à Longwe, pas comme prise et pas comme manager général? Une essai qui n'a Longwe. Et Tanga Makibongo. En tout cas, et Sala Makité, mais Tanga Makibongo. Et Tanga Makike, na Longwa, et na Longwa qui. Et puis na croisé qui m'a beau côté. En tant qu'animateur culturel de formation, nous avons initié Groupe Sans Stress International. Donc, Groupe Sans Souci et tout ce que Zali, Nango, et ce qu'il est passé Nangaï. Il a vraiment passé. Est-ce que Motomingi a passé à tant président pour préparer le futur quoi. Donc le passé est déjà passé et puis c'est un passé qui m'a rattrapé parce que c'est grâce à groupe Sans Stress qu'il a Ebani et groupe Sans Souci qu'il a Ebani. Donc un bon passé qui m'a rattrapé. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à groupe Sans Souci, grâce à papa Mathieu Matono Maté alias Sans Souci, paix à son âme, grâce à une chaîne de référence Antenne A qui est notre chaîne de production. Voilà, donc coup de chapeau na président pour de chasse parce que Eza Yende Mouta Perma qui a permis qu'il y ait un groupe
parce que nakotaki des présidents pour na koti à l'époque où papa aussi et ça Koufaki. Alors merci na pas poudre parce que yenda kotanga na groupe wana et puis na groupe wana na salimo makas et puis je suis devenu ce que je suis devenu. Donc c'est un bon passé pour moi parce que j'émerge petit à petit grâce à sa genèse. Voilà. OK. Ma kolongano na groupe wana ezalaki dû peut-être pour nde ba rumeur est circulaka que Gingombe ya longwa ki po ba welela mwasi na président groupe de poudre de chasse. Est-ce que ngana ko la mwasi na président poudre na welela mwasi na yata mokete na longwa pe pour na mama mwasi te soki ndeko ko yebisanga sika oyo kela kiango na ko répondre yo par rapport à bateau ba yebisa ke loko wana Ba rumeur est circulaka ça soit ba rumeur hein. Mais c'est quoi raison concrète ezali na ngote mais c'est une raison concrète que kokaki ki na longwa tango kokaki parce que na servir groupe depuis 2009 2017 c'était quand même beaucoup et que na ko kotika la stagnoté et surtout que tout tangi poto développer to émerger pendant que na comment comprendre que groupe sans souci c'est un groupe propice pour nangate ko mela nanga et comme une étape que na romona que groupe comme ko nuire nga abondamment et puis ba tout ba ko kota na makambo tout ça na ba ya longo nanga mais na olinga nanga te lisusu ko lobaka raison na longweli mais ce qui est vrai que ce que zaki que to la moi sina présent poudre nga na yebi que nga na gagner kaka nga na gagner kaka parce que franchement nga na gagner pour mouton ngata la entre ngana ya linganani surtout soki alingi pena bolingo nga na gagner kaka donc mais ça y a ngote raison tout mais na yebi tout ça na raison yo lingo bagarre nga na gagner. OK très cher fidèle internaute Toza papa Guy alobini ni que eza lango ya ngote raison ça te ke ba wele moi si donc alongwa ki po il fallait longwa donc ngonga na ende singa ki kalo donc ce ba wele moi si yi alinga gagner na oui na po ba linga mingi donc c'est un peu ça mais sikoyo papa Guy différence nini penza oyo omoni yo moko étant que ima kozala acteur et pas mutuna kozala yo moko président pour passer na manager général. Non, différence des alliés simple parce que mon toit a encadré. Bon, en fait, la différence est grave parce que vous avez encadré Batou, mais l'autre n'a pas initié. Mais c'est que nous avons encadré Batou comme directeur artistique, mais l'autre n'a pas initié. Donc, souci au Nazanango, souci Nakosala, na souci au Nasali est différent. Comprenez? Nakosala est le projet. Nasali est comme concret. Donc, différence est moi. Kuna na ki na projet que na kosala ka eloko nanga ya ki projet différence c'est comme ce que est sous projeté et comme palpable na sali na ko ko mona na malamu oyo na kutaki na conduire ngo mabe o na ti na kutaki na ti kango yango moni tolongo na groupe sans souci kuto ça la groupe sans stress comprendre pour nga na outi na souci makasi oyo papa sans souci alongolaki bien sans souci, même si tu continues à souci. Vous comprenez, tant qu'on a long, on habite, le quoi on a messani na souci, na ça quasiment 10 ans. Donc, on a fait ça là, et le cause qu'on stressé batouté. Et pour tout ça, pour souci d'aller sur simbité. Le quoi on a simbité, il y a sur ma société, il y a sur ma société, parce que tout lutter le stress, tout lutter le stress. Ingénieur Starley Lima. Comment tu gères ton groupe hein? Le gérant c'est surtout côté Babolingo, chef, acteur. Non, c'est permis. Acteur, acteur. Balinga na bango parce que groupe on est un hôtel T. Groupe on a ils appellent groupe à sango moko béni ba mariage T. Groupe ça pour na ba répétition pour na ko jouer ko se produire. Ce bango ba lingani c'est bon ça mo libanda groupe. Dans le groupe, on a permis parce que le groupe a permis que Batuba Bunda Bunda pour Rolinga oh Nalinga Aboinga non ouais ça permis mais Bolingo ça permis parce que y a un des sangues sibisu vous comprenez mais tout ça on a basse dans balit tout ça réalisé copinage le copinage n'est pas permis le 6 seulement et il y a un mauvais départ. Le copinage est permis si c'est un bon départ. Comme Tobanda groupe wana ngana ma merdi tout ça qui n'est l'autre.
na kati ya groupe tellement que bana ba copain un copinage moko ezali un bon départ bancadrer ngo pour lelo bango nde babalisa biso ozomona et après na mwana na ngai moko pe na mwana na ngai moko balingani nazomona bango nde baokenda mais tellement que bayaki kosolola na ngai mais si bango bolingo na bino eza libanda ya groupe na groupe eza mosala ozomona donc yango wana quoi voilà donc bolingo eza vraiment permis na groupe sans stress bato balingana pena balingana parce que eza yango oyo nzambe acha nzambe alobi na soki bolingo ezali te eloko marché ezali te balingana vraiment et puis balinga mpe groupe sans stress na ndenge esengeli quoi balingana donc je vous permets en tout cas maman Merdi yebisa bana oyo ya groupe sans stress balingana vraiment donc balingana bolingo esangisa bango et bolingo mosala quoi bolingo mosala voilà siko nde pe maman Merdi paza na kati ya groupe Otana crainte moko te ke bako botolo maman Merdi en plus très intelligente naza ko banga liboso na bi est-ce que Guy otika ona mwasi ska moko bayo lingelo mwasi na groupe te naza ko banga bi bayo lingela mwasi na kati ya groupe nzambe bon ayebi so te na poto balingaki déjà balinga mi makasi na basi na mibali ba lesbienne ba olinge makasi mibali mpe baolinge makasi ye pa lingi bango makasi ye pa lingi bango makasi eloko eza malamu mpo alingaka bato balingaka ye eloko eza bien wana alingaka to bolingo ozoloba eza nini Maman Merdi mpenza akene kote makambo epesi wana akenda déjà kote makambo epesi te atiki ne papa Gi abite na kepa mutu moko boye so ameki na ye assurance au goût so ameki na ye so ameki na ye aye moko oyeba pour degré na lingaka ye moto olingi bonga te mami ana ba merde moko soki olingi ete akova na ete bako olingi ete ngai moka na ete ngai na bi pourtant nini yo sala na fina pour na linga ye yo fini na o fina interpréter et pelati moi ete yango moni ba lo ba ke bouton il ka ba bouton bouton va y a bouton bien bino bo fina bino bien na bo fina bouton na bo chape volume na bo cha volume na bi koko na yebi quoi manager général papa Gingombe tomoni mingi bana ina ba acteur ba bimi na ina succès bazo ça les ndenge monté na ba acteur comédien oyo ya bango eza penza iné donc na makila eza dû yani na comprendre question parce que la question est celle-ci pourquoi papa Gi oza mona ina papa rock bokabela mona ina mais ce que totali na ndenge mona ina totali na ndenge ba la mona ina yonto ntolo allez là-bas mabana mona ina ozomona siko que non poser cette question au moins que to bana ina ba ça succès bazali bana succès ba ça bana ina ba ça succès bazali mais ce que papa Gi na point ya oyo totie na part na yo tolongoli ba mama sila ba mama otangi totie na papa Gi siko yo zo sala succès ngo te comme il faut pour trop de ina to ndengeni te ngape na za succès wana mais ya na temps nango succès na temps nango na yebi so ke nga bandi TV na 2009 mais na umeli quand même na TV succès on a sala na ndimi yango mais na bato bazali babandi TV na 2000 muso bani pe na 95 si lelo ane c'était le quoi pengai omoni donc le succès est proportionnel et c'est la volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Mais moi je vais te dire que yana bato abimi na ina ba succès makasi lelo so au tali au monaki bato abimi na ina c'est ba belle vie abimi pe na ina toi na succès mon succès mais des classiques succès classique et un succès il y a qu'au forcer pour mon soutien ce qui na biso TV ce qui na lekaka au moins ba non sa pièce nangate au moins na non sa pièce nangate nazo ko obligé bato bala ne programme nanga non forcer c'était mais na monte chaque jour on a fait le bakara pour ni pour forcer succès forcer succès au moins différence c'est en wana succès faut à l'affrontement succès faut à superfluité il y a superflu et si là mais eux a fondé et kindati liko lelo mona oyoloba vient na biso et le un succès si un succès et vanda ozomona en parlant de ça
président banga kopesa makambu tokoki kozwa makambu quelque part po ebalana oyo bana somba kisi te loba vérité te osimba no pikisi po so beli yo msimba kini nana kisi ne makasi omoni nga soki faut grouper vendre pena sans kisi rien na yebi so vérité yo ça eloko na kisi te mais bon sanga na autre bon nzambe na yesu masiya mwana nzambe soko sangisi bango kisi monene to consommer kanzambe consommons Jésus. Nga papa nga un pasteur. Ok. Na fils du pasteur. Na masumu na sala kikolo limbi sanga. Na sala ngo chaque jour. Ok. Bon ce que ma béni ozwanga parce que chaque jour nga tubela masumu. Ah, yo sakana. Ouais. Après confinement, le groupe Sans Stress International des besoins évolués. Tous on a la répétition parce que nous c'est ça la marque. Ok, nous c'est ça. Donc après confinement, répétition quand on est au Kati. Nous c'est ça là. Donc après confinement, tous on a la répétition. On dirait plus la répétition peut boza sous on était bon dirait bon de ménager. Non, c'est quand tous à la tous à kaka, mais tous un siège monsieur tout sali et on a avenue Bolongo numéro 71. Na lingua la croisement Willery na venu Bolongo na kwanaka et pas chalino motema tout ça papa na biso wana to répétera toujours chaque lundi na jeudi à partir à 9h tout ça wana je crois après confinement nous allons garder notre programme tous les kaka connaissez ba yebeli biso pe to za la kaka kuna OK kuna to comme ça un siège administratif dans tout ça kuna ah pour qui et ça au moins dernière question pour la fin émission na moni bino ba acteur na biso pas ba actrice mais ba acteur bokomi isusu ko bundisa basi et en plus basi yango pe ya ba génération na bino te ya ba sœur na bino dirait botiki ko bundisa basi ya poto bokomo bundisa basi ya kini ya mesko mikolo séduit ya nini ya succès kaka et un acteur un acteur moko ta bundisa basi ya mikolo est-ce que un acteur toi moi un acteur toi moi une actrice acteur comme par cause à la président ya groupement quelconque mais abundisa mikolo abundisa mikolo ndeti banani yo journaliste faut fongolanga te pour nous ba te fongolanga nani ndeti nani oyo moyo mona mobali ndi ya ndenge nini président ndenge nini obundisa ba mama mikolo et ba mama mikolo pe obundela mwana moke et comme singa na yebi bango te en tout cas na yebi ke na groupe na Congo ba mama ba se respectaka mama lokola Gabriel a se respectaka makasi mama lokola Bakata a se respectaka makasi maman lokola Diana Makila a se respectaka makasi maman top a se respectaka makasi donc na yebi ke to na basi na monde na TV o ba se respectaka makasi bangona mais tellement que ba na succès ça la portable et belé moi peut ba les canter va se justifier zati pour se justifier pour ani soni za moni musa o tout ça la ka et na ba soni musu la ta non ka biso moto luki ngote mulati biso mais ceux solo qui va mère wana na tangi ba kombo na ba on a habité ba sala ngote wana sanga parce que ngana habité vis-à-vis de moi en tout cas ce sont toutes les actrices au baza ba maman ba Zidane ba maman lokola ba maman maman Chako ba maman lokola maman Pela ba maman nyonso oyo ngana ba maman na ba sœur nanga ya Jolie Kalunga baza ba se respecter makasi et ça le passe et ça nga passe ka elo kana koseli bango te okoseli bango te olobi vrai ondeti ba sœur wana ba sœur po ba koseli elo kana te neti ba sali yango nde te ba ko sala ngo te jamais donc ba ko sala ngo te ba o ka ba sali ngo nde ba sali soni neti nani yango na lobela te te mais sali ka soni pesa ya ta compte kombo nani kombo na ye to ande na précision kombo te abo mwana lobela te mais ko pesa ka oza indicateur à masse comme payer pas moto na ebité ah bon oui dit kabato yebi na TV le ko sa pièce na likambo concret bon na sala quand même pièce non ça la pièce ya ba maman mikolo ya théâtre on bazo bundela ba jeune acteur pe ya théâtre non ça la pièce wana OK na ko benga ba acteur net banani pour na ça plaisir ba jouer ngo bien pour na ba acteur ba jouer nga mo pe na ça déjà parmi là yo za moi mutima et ça nga ka bien en fait yo bundela chaîne c'est ko bundela moi 10 ans mais merci président, merci manager. On est arrivé à la fin, mot de la fin pour tes fans et Samuel au moins bien. Juste les aimer et faire un effort pour les aimer. En tout cas, ceux qui me critiquent dans des faussetés, je les aime.
Ceux qui me critiquent dans le vrai, je les aime aussi. Donc j'aime mes ennemis et mes amis. Je vous aime à fond la caisse. Mais dans l'autre, il y a une mingi. Mais il y a esta lutula mutumikolo yodo na Stéphanie Fouti na Alechik type de Paris na maman Amzan Suzanne Masuka na Ariane Lufutu Nika Lufutu Michou Lufutu Junior Lufutu Bazo Sunganga Makasi net ba Bombomba Justin Basele Bazo Sunganga Makasi Daniel William Sunganga Makasi batoka l'homme Jonathan Ngana l'homme a Sunganga Makasi Ali Arijana Mwila na maman Jennifer Kisamba Bazo Sunganga Makasi tozana batulokola maman Anuarite Gemena. Maman Anuarite Gemena, Sunganga Makasi. Tu as Madi la Grave, Bibutu Mandiango Yanisha, Martine Singa, Madame Lebert, Sunganga Makasi. Donc voilà, tu vas Sunganga Bazatel Mebele, na Babola, Sunganga Makasi na Regida, Bazang na Bangolo Rosa, Babani Batalanga, en tout cas Babola, en tout cas, félicitations à Sungabino, na Batambongo, Bussamino, Tutanaka, donc Zamba Sungabino, Borosopekara, bon, il y a les Bélé, Mingi, Bobenganga, na plus 243, 900, 979, 928, plus 243, 900, 979, 928. Je ne quitterai pas ces plateaux si je ne peux pas dire bonjour et merci à la présidente Titi Confiance, Chipanga Titi, na Pessi Yombote, na Pessi Merdi le photo superviseur, na Pessi Esther pour la secrétaire générale, Nathalie Toula, déléguée aux questions disciplinaires et sociales, na Pessi trésorière Nabiso, Angèle Kota. Ok, voilà, c'est bien la fin de notre émission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Merci de partout où vous êtes. Merci à ceux qui aiment Papa Gingombe et ceux qui ne les aiment pas. Merci à ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Je vous remercie tellement. Merci à toi qui étais derrière le caméra. Hein? Starly. Hein? Le numéro 1, Lima. C'est bien lui. Non, machine, image. Je te salue là où tu es. C'est grâce à lui. Grâce à lui-même, hein? L'archiduc de la presse congolaise, Steve Kambanga. Je te salue là où tu es. Je salue toute ma famille. Je salue ma maman, mes amis. Je vous salue de partout. Rose Makaya, moi ça Pembe depuis Brazzaville. Des big dédicaces et puis d'ici, portez-vous bien. Je vous aime. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.